tokobanda na place royale nde esika oyo biso nyonso tokosangana wana kobanda 7h tu 9h à partir ya 9h30 nde tokobima wana tokei inde pa tata mokonzi ekolo ezali marche de soutien ya mosala oyo mokonzi aza kosala par rapport na baoyo baleki wana bato balingi babebisa image ya mokonzi ya mboka mpona kosala bisasala makambo esani kino elekaki biso etanke ANC tozala nsima baaction ya mokonzi ya mboka toza kosoutenir mokonzi ya mboka oyo nyonso akoya kobebisa mosala oyo mokonzi ya mboka aza kosala. De 7h à 9h, des corps sont déjà plantés. 9h30, Tobimi, Toani ko avancer dans la présidence. Moi, pour moi, musique et Robeta, on a fanfare réseau bêta, les tantis, ceux qui y moka Kobima. Il y a Abimi, puis tout le lobby, tout ça, il n'y a pas si mal au bas, assis ici. Tobaluki tozongi soka lobi mwa bato mitano mwa motoba basali ni bakota to désigner bo ba kozala wana sur place bakota bakoti mais l'essentiel tozongi na boke na ko tozongi sabato. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonjour. Vous dites même pas? Merci beaucoup. Lelo tosangani awa mbala liboso. Na commune ya Bumbu, district ya Funa. Awa tozali epai na biso. Kolandisama na mabongisi oyo tozali kolengela. Yango mukonzi azalaki na posa na biso nyos tous les 4 districts réunis. Po ete tobongisa milulu na biso ya minene oyo tozana yango mukonzi moko akopesa mukolo na ngonga. Na tombeli bino boyeyi malamu. Amen. Boboto. Maboko pona bino moko. Selon la royale, ce biso sotokoki wana toke na palais de la nation. Parce que autant à mémoire la biso. Après mémo, dans la candidat de la présidence de la République, nous avons aussi c'est pas d'ailleurs le cabinet n'a pas de place pour nous ça né. Aussi les milulu. Milulu wana, ils ont milulu va délinquanter. Ils ont milulu va tabouanya. Transport et tout ça. Maintenant, nous transport on a essayé ni. Azungi na ndako pour permettre biso peut-être semaine autre bana plan sodi. Ndenge makambo ki ndenge to la relation ba ko signer, to la Paris va arrêter au Maliboso. Et bien, mais ndenge to sola ina masolo. Na arrêter Liboso do bima. To bimisa na arrêter Liboso bima, to bimisa 200 personnes. Papa passe un gros à la caméra. Ah OK. Marche pendant 9h30. L'état bataille peine va kita, c'est le mort va kita, Massina va zoya, Funa va zoya, Mwamba va district tout à Tokutana. Nous sommes à 2h, il y a Okutana. De 7h à 9h, des corps sont déjà plantés. 9h30, Tobimi, Toani ko avancer dans la présidence. Dans le palais de la nation. Comme moi pour moi, musique et Robeta, on a fanfare réseau bêta, les tantis, ceux qui y moka Kobima, ceux qui a continué à directeur des cabinets, ceux qui a continué à conseiller, mon tour va continuer à prendre à recevoir mes mots.
aye totangi memo na biso todepose yango amode difforme tobimi wana nde tokesi kuna mama likambo nde kuna na nzunga munene kuna nde kuna na nzunga munene toyindisi nanu wana mpo tokokanga wana espace wana nyonso ata nzela moko tokotikana te moto akoleka te mwa lokito wana letan epe esika kozala kuna bongamaka mpo akitaka ya kokuta biso wana ti ya kobima wana nde biso tokita tobima wana ya abimi biso tolobi oyo toza na yango ye pasi maloba asisi tobaluki tozongi soki alobi mwa bato 5 mwa motoba basala nini bakota tokodesigne bao bakozala wana sur place bakota bakoti mais l'essentiel tozongi nano bokende tozongisa bato moto na moto azonga ou bien soki aza bacourse na ville acontinue bacourse na ye moto na moto azala libre biso baoyo ya ANC je crois dimanche dia tocommuniquer après wana esika nini tokosala nini tokokuta po toyeba mpe sango nini bao bakotaki sango nini bapesaki kuna po mpe bayeba ndeni mpe basala nini bapesa biso sango wana nayebi te soki na répondre bien te objectif ezali marche de soutien ya mosala oyo mokonzi aza kosala par rapport na baoyo baleki wana bato balingi babebisa image ya mokonzi ya mboka mpona kosala bisasala makambo esani kino elekaki biso etanke ANC toza na nsima baaction ya mokonzi ya mboka toza kosoutenir mokonzi ya mboka oyo nyonso akoya kobebisa mosala oyo mokonzi ya mboka aza kosala mpo mboka ekoka kobima na esika ezali po ekende liboso biso tokoyebisa ye ke non objectif na biso ya memo mpe na kati ezali ya kosenga na mokonzi ya mboka areconduire kaka mokonzi na biso na poste wana na ba remaniement eza kosalema awa avant décembre. Bonjour monsieur le coordonnateur. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je réponds au nom de M. Papi Congolo, coordonnateur national de l'ANC, structure d'accompagnement électoral du chef de l'État aux élections de 2023. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était le but de cette rencontre? Le but de ces rencontres... Monsieur Longola s'il vous plaît. Longola par Le but de ces rencontres d'aujourd'hui, on était là pour préparer notre activité de lundi. Comme la fois passée, c'était reporté, mais nous venons de confirmer pour le lundi. Nous allons marcher pour soutenir les VPM, Jean-Pierre Liaou, pour tout ce qu'il est en train de faire pour les fonctionnaires congolais. Comme nous sommes derrière le chef de l'État, nous soutenons tout le monde qui travaille très bien au sein du gouvernement, comme M. Liaou est en train de défendre l'honneur du chef de l'État. C'est pour cela, nous, de l'ANC, nous sommes derrière M. Liaou pour lui dire de bien faire son travail pour l'intérêt de la nation congolaise. Alors quand on entend parler de l'ANC, c'est quoi en fait l'ANC? L'ANC, c'est une structure d'accompagnement électoral. C'est l'avenir de la nation. Une structure qui va accompagner les chefs de l'État aux élections de 2023. Na lokote lingala bayimboka bakopenza kosimba nini na bosami na bino moko lolenge bayokelaki na mikolo elekaki mpona marche ya monene elingaki esalema la fois passée erataki mpona baorganisation. Maintenant naye koconfirme tant que mokambi ya liboso ya ANC que marche ezali confirmé lundi mpona kosoutenir VPM Jean-Pierre Liaou na mosala monene oyo azali kosala mpona kotombola lokumu ya mokonzi ya mboka mpe kosala mosala lolenge esepeli esengeli mpona lokumu ya bana mboka Congo. pesa biso kasi itinéraire ya marche tokobanda na place royale nde esika oyo biso nyonso tokosangana wana kobanda 7h tu 9h à partir ya 9h30 nde tokobima wana tokei inde epa tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde tokokoma kuna tokotanga memo na biso soki tosisi kotanga memo nde tokobima wana toki epa na ye moko tata Liaou esika azali mpona kopesa ye longonya na mosala azali kosala oyo ezali komonana ezali ya kokakola te mpona koyebisa eke bafonctionnaire nyonso ya Congo bana nyonso ya Congo ANC ezali nsima na ye epesi longonya mokakoswa atomboli lokungu ya mokonzi ya mboka na lolenge esali nini esengeli. De la communication de ANC, Avenir de la nation congolaise. Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'était pour préparer
notre marche qui se tiendra le 10, lundi le 10 octobre 2022, qu'on va commencer à la place royale, et puis parlant de la nation, puis nous allons chuter vers le ministère de la fonction publique. Donc le but de notre rencontre d'aujourd'hui était de préparer comment est-ce que nous allons était de s'organiser, de donner de briefing, de coaching concernant la marche qui se tiendra le lundi 10 octobre 2022. Pourquoi seulement jeter des éloges, surtout au VPM, le ministre Liao? Parce que c'est lui le modèle. Vous savez, pour le moment, on l'a choisi parce que c'est lui qui est en train de respecter l'ordre du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, c'est raison pour laquelle nous sommes en train de jeter des fleurs par rapport au travail qu'il est en train de faire. C'est raison pour laquelle nous l'avons sélectionné, parce que nous sommes une structure d'accompagnement des chefs de l'État aux élections de 2023. Et comme nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État, nous allons soutenir toute personne qui est en train d'obéir aux ordres du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon amboka Falon na le côté Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.